bandeko lelo pona komona bato yo ndenge bakoma koya pesa biso leçon ba leçon o ezanga meme ba thème oke bazali koloba ete Kengo Wadondo Rwandais azalaki Rwandais Bisengimana azalaki Rwandais ba makambo belebele bandeko lelo nde bato ba eko sutuka ba ebi ke bato na nyoso bazalaki ba Rwandais bango ba lingi bazo bato neti bazoba lelo nde balingi ba yebisa babanda kopesa bato bakura ba Rwandais na milliers ba diaspora bandeko lelo oyo mbanda zali ko ganga koloba ete bato bozali komona na Congo ba Rwandais akomi même ko dénoncer lelo ba Kengo Wadondo ba nani mais tangu ya zalaka kuna na Congo tangu Mobutu azoka ba Rwandais wana nyoso atie bango na pouvoir ba Bisengimana ba Kengo Wadondo ndenge bango baza koloba lelo pona nini ngwanda se révolta kitakimi na poto po yebisa ba diaspora boya to telema po ete mboka na biso ndenge ezali wana bacheli biso ba Rwandais bazali na gouvernement asalaki yango te pona nini tangu wana ezalaki bien po yebite ye pa zalaki wana za ko yiba za ko lia lelo ndalinga ya banda kopesa batu kuru po aloba ete ba Rwandais baza na mboka na biso bo tala botika kosakana na batu bozwa batu neti bazoba te bonjour batunete bazobate po ete to comprendre ba jeune bino ba komi même kolobo tambu mwamba asalaki boyo mutu boyo azalaki donc yango to zali koloba eloko nini ezali kosala bino lokola bozana plan politique te o bokoko lakisa na ba congolais yango na moni ete bokomi kaka koyembela batu banzembu kaka okuna bapaya o boyebo o mboka na biso kala te bakoteka yango ba makambo zanga tina bokomi même ko utiliser chaîne moko ya ba congolais pour oyo chaîne o echaki elongi Arma Tungulu bo utiliser yango susu pona ko echa ba image ya makambo ndenge nini ba richesse ya mboka ndenge nini batu bazali ko exploiter wana nyo surtout ezali ba jeune bino bokomi ko luka ba carte nini boko beta po ete bo faire soulever ba congolais mais ezali pas si pe mawa ba Congo ba peuple boye ba yango ete et puis bino et puis mbanda tozali ko yebisa yo mbanda tozali ko yebisa yo il faut yeba yango ete soki nzambe alobi ete bokonzi apesa melio ba effort okutu yozo sala oya lokuta ko kosaka batu ko manipulaka ba photo ya Arma Tungulu ko kendeke ko kosa lisusu ko utilizaka batu po baloba ete oliwa ya madilo ezalaka boye oko sala ngo kutu te oko mona kaka makambu vert yo ezako lobele lo kote yo monite tangu Laurent Désiré Kabila abandaka ko forcer kala ezala ko simbate mais mukolo nzamba lobaki ete non sikoyo nzela o ezali ya yo monite ndenge ba soldat même ya Zaïre à l'époque yo monde ba bande ko tikele nzela te vert na bata AFDL bazokota vert mais on nyoso za ko salo za ko boma nzoto pamba ngwanda yo nazali ko yebisa yo loko moko omoni ndengo zana bana na yo bana wana bazali komona o Moïse landa histoire nazali koyebisa bien pe ma congolais na sengne bino bolanda histoire oyo o nazali koloba sikoyo likambo nazali koloba omoni ndenge bana oyo ya radio oyo biso to bengaka yango makelele ya wenze ya radio oyo ngwanda sala omoni ndenge bana wana baza komona ngwanda neti Moïse mais ngwanda zali kobosa na ite ndenge bazali komona neti Moïse bozali ko luka bokonzi po bokende ko zwa bokonzi ko bosa na teke Moïse tango azalaki na bana Israël amonelaki kaka kana na musika mais akotaki te elobela yo mingi na yebisi na lobi mukeme na yebisi yo mingi Moïse amonaki kana na musika mais Moïse atikala ko kota na kana te alors pona ko yebisa ote makelelo ngwando za kosala tango mosusu nzambe akopesa o likambo moko omoni ndenge basali pona général munene omoni makangie mais ngwanda yo soko continuer tango mosusu nzamba ko sukisa yo ou bien na mbeto ya hôpital olali ozoko bouger lisusu te banini et puis bana na yo oyo oni suba kosala makelelo babane ko ganga non toko kendene okomona bango nyoso tu bakopakata mbangu lobi bako kende ko servir bakonzi o bazana Congo bakozonga na bango ya kotala babi to sala ki erreur bako kende bango nyoso tu na Congo po bakende ko servir mboka
mais yo sort na yo eyebani déjà na lobi mingi ngbanda soko ozali koyeba te soko ozali kokanisa ete makambo ozali kosala ke komema o mosika ndengo soko mi ko utiliser bana wana tozali koya na escalier il y a 50 000 étages n'importe quoi bino escalier nini bozali koya nango botika ko rêver otindi batu mosusu meme baboma bamisala na bango ya bien bazali kosala na poto yo ngbanda pona ko pesa bango ba promesse moko ya makanisi okozala ministre information okozala PDG na Onatra osoki tozwi bokonzi kozala boye kaka ko ambuye bango ba poste ozali ko pesa bango ozali ko pesa yango pe na batu mosusu ezali pasi pe mawa yangana tozali koloba ngbanda ozali déjà papa mukolo c'est respecté yozo monate bato nyosu yozo kofinga lelo bakengo wa dondo ba mukolo wa pombo baza batu moko lelo bango baza ko se respecté tala ndenge bazali ko tambola na vie na bango yoso mona mukolo papa mukolo wa pombo akeyeta place moko boye amoni groupe ba congolais abandi ko yipsa bango makambo ya lokuta pomba lo baka yango na ba radio yo somoni papa kengo adondo akei et pas ba congolais ou bien badi koloba makambo ya lokuta kaka yonde kaka mutu bazako mona okaka na ba comportement wana ngwanda changer ngwanda tozali ko yebisa o changer soko changer te kaka makambo biso tozali koloba okomona nzamba ko sala eloko moko boye ozwi likambo moko na nzoto suki na mbeto hôpital ozoko loba te eloko moko te otikali pe bongo po ndengo zali ko manipuler batu yebaka ete ezali milimo ya bato yo zali ko nyokola sori ya Arma Tungulu oyebi lelo soki Arma Tungulu lelo akufi ezali pona ba manipulation na bino ya kokosa ba makambo parce que ba peuple congolais il faut botuna kangwande boloba lelo yo pende ko za koloba kaka ba Rwandais na mutu ya mboka ba Rwandais même Mobutu ngo pasala na ba Rwandais belé lelo bokomi ko bimisa ba kengo adondo bazalaka ba Rwandais ba bisengi mana ba tebele ba Rwandais donc c'est que na gouvernement na biso na ex Zaire pe ba Rwandais bazalaka na bango il faut bozalaka na ba question ya ko tuna ye lelo komi ko manipuler ba makampo na kolobo balingi ba exterminer mboka na biso botika ba biloko pamba wale zali ba lokuta ba buzoba au lieu de s'instruire, non, vous avez besoin sima. Radio Mobimbo, Radio Mobimba, depuis Babanda qui tina souka, baza ko pesa plan politique ya malonga te kaka. Soki to jibo kozi, to ko beta batuwana. Ngai penza na kanda na zali nango, na kolia musuni ya mutu, na kolia buzoba. Wana baza ko benga yango buzoba na buzoba, eza ko lekisa pe boza na mentalité te, manière ezate pe bokola te. Ezali buzoba bandeko au lieu ya kolakisa ete non bozali avancer bozali instruire non boza kolakisa kaka buzoba ba makambo kaka ngwanda za koyebisa bino yango nde boza koya koloba na radio mais ngwanda c'est un voyou ngwanda azalaki amelaka diamba boyebi yango te ngwanda amelaka diamba oh vraiment ba peuple congolais ezali pasi pe mawa po mutu lokola ngai papa Roger nalanda mutu lokola ngwanda mais na komi naza zoba bino bokanisi François aza koloba wana nde lingi koloba ngwanda za mutamaele bafungola bino ba makambo nyonso ngwanda sala na Kongo po mona ke ngwanda za zoba bandeko tukoyebisa bino loko mokoko bato nyonso to bazali na radio ngwanda sali o baza oganga ba espoir nyonso ngwanda pesi bino ayo kozala directeur na Onatra yo kozala ministre ya boye bakayango bozande ko rêver boza ko rêver bamsu ndenge bazali wana bango banda komona kaka suki ya pembe bandiko bima bango pe babandiko kamwa ndeko tangu yangoyo oyaki na poto po yo ko sala vie oluka moi quelque chose o aider famille na yo moko pe o bandeke ni akomi bimisa tika ko rêver tika ko kendeke kaka sima ya ngwanda o ko sala rien po ngwanda na minute yo yemo position na ye ezo ye banate yemo ko position na ezo go ye banate e bongo yonde muto ya loko tika na poto po lobi ete atio na radio wana lobi ke banda ko loba
yo ko bandi koloba neti chaku soki tozwi bino tokolia bino ndenge ezali wana kala te tokozwa mboka toya na escalier malembe tokokoma buzoba bandeko bokola botika nde bozoba oyo ezali message oyo topesi na bino na bato bazali kolanda ngwanda ngulu bokomi kobenga ye meme papa Nzakombo Atumba papa na bino oyo ya mikolo ya suka mais bino nyonso bozali kolanda ngwanda boza koreve boyebaka yango arrestation ya général Munene ko Nzambe alobeli bino mingi mais boza comprendre te ndenge bakangi ye ezali kipelekese oyo ngwanda zali na yango na atala kuchakudi ya bazali na yango kipelekese monene bandeko kongole boyeba yango ke général Munene azali na prison mutu a manipuler bino te pe soki bolingi bosala kaka pression boloba ete tolingi sikoyo interview général Munene en direct bandeko bogomona ntango mosusu lokwa mpe barabata lokuta bakoluka mutu mo baimite voix na ye mais ekorevese général Munene azali na prison na Congo Brazzaville wana ezali confirmer mutu akoki ko manipuler bino te lokola baza bato lokuta baza kokosa esika sécurité esika sécurité ngo wapi soki azalaki ya liberté bino ndenge toyebeli bino nde bolingaki bosala interview moko mbangu botie yango na banini na bino mais boyeba ete bapeuple congolais batika kokosa bino général Munene azali ya kokangama bafieta ye azali ya kofietama yango na bomoni ete ngwanda na atala kuchakudi ya mikolo oyo malade baza kosalaka badémarche mpo nini baduka moyen nini babimisa ye baza kotouche bakonzi partout mais ndenge ezali wana lokola bayebi ke général Munene ye nde moto azali kodestabilize bamakambo surtout ye nde moto alinga destabilize baélection kuna na Congo bakotika ye te jamais azali ya kofietama oyo tozalaki na yango wana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangunga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio na bino Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci